Qu'est-ce que c'est? Voilà. Parce qu'on est à court-circuité. D'abord, on va qui bouille sans pipa. Qui bouille sans pipa. Boganga, boloba, toko, bangate. Ah, tokonyata, bango. Voilà, merci beaucoup tonton président. Madame Bellevie a baby c'est la même vie à Bana. La Bana nae. A baby c'est la nani? Zuma. Vie à Bana ndemi. Bon, on comprenait que soit le bani par là, mais monsieur Zali. Vie à Bana nae. Voilà. Voilà. C'est bébé ça vie à Bana ndemi. Il y a on a bien compris que ces places on a un message des agis. Maman peut avoir un ningana si na se poser ma question belé peut-être. Bino vous abattre boîte bokanga mana madame Bellevie boye ba vie en ya bana ya bana ya Zuma oh madame Bellevie baby senaki. Les agis ni. Zuma à moi on a besoin de théâtre. Très bien. Zuma oh to cadre na théâtre, to cadre na théâtre. Zuma oh to la kisi théâtre. Très bien. Oh na rolo ba que pas Bellevie za koko ya Bellevie na théâtre. Zuma Outa pas Tommy le Défendeur, réalisateur il y a Bellevie TV. Tommy le Défendeur. Zuma Moutalaxi théâtre Tommy le Défendeur. Très bien. Ça joyeux dans la tabaniforme, on a bleu blanc, on a coupé, on a joyeux, on a la théâtre, tout ça, c'est papa naïe na théâtre, c'est Tommy le Défendeur. Donc ngai pananga Zuma za koko il y a Bellevie. Na quel âge qu'on va au théâtre? Théâtre, nous avons beau mango et asila. N'a pas à ce qu'on différence. N'a pas à ce qu'on différence. Nous avons ici théâtre, nous avons mis théâtre. Théâtre, c'est avec son valeur. Voilà. Théâtre, c'est avec son valeur. Théâtre, oyo, batumsu batika kiango. Pour les actions de valeur, les actions de bon côté, ils avaient un système de bon télécast. Bellevie a ya longo la théâtre na place où komaki. Bellevie appelle ça théâtre valeur. Dans longo na côté là, Bellevie appelle ça théâtre valeur. Bellevie a salu que bande connaît belé et à théâtre ba fongolisa ba chaîne. Bellevie bande que belé ba fongolisa ba chaîne ngwe, ils a ba conseil il y a Bellevie. Bellevie tangu Sila a tika théâtre, Bellevie m'a donc ça Sila na théâtre. Bellevie a vu Sila a fongoli Sila chaîne, fongoli sa chaîne. Bellevie a vu appareiller chaîne wana. Bellevie a orienté Sila ndenge nini ba dirijaka. Ba mituka ya bien, bandaku ya bien, ba réalisation ça bien, assez l'effort que théâtre est comme tout ce total a fait film en Niger ba ivoirien, tout le monde a oui dans film na biso changement peut continue. Très bien. Si l'andé mutaboma théâtre, si l'andé azoboma tema abomite mais si l'andé azoluka boma théâtre na batulwa ya bazuma wana. Batulwa ya bagola wana. Batulkola ya barezi, ya ba Malika, ya ba tendresse, ya ba Miss Lolo, ya ba bangonde batu ya sila, ne longo ya sila nde bazoluka baboma théâtre. Très bien. Na tala ba commentaire na bango. Les bateaux ya ba bakuk oyo ba raisonna bien. Batala ba commentaire na bango. Ne bazo reprocher bango. Na ba émission ya salité bazo salaka. Na ba kombo ya batu oyo ba ezanga tina ole ba sala promotion. Soit à côté de la chaîne, on a des commentaires, il y a des bakuk, ba telemela bango. Est-ce que Zuma rolo ba que Bellevie au théâtre? Zuma oyo Bellevie a notre scène à film. Zuma no lobela Bellevie te. Zuma lobela Sila tient un film. Parce que au théâtre on va bon. C'est Sila ndem to au théâtre. Il faut qu'on la clair. Sila na au théâtre. On a donc ça va tout que ba de dog na théâtre ba ali. Ba de dog na théâtre ba ali o bazana pona ko luka ko boma théâtre. Mais total na film de dog comme Tegra mambo azo sala Tegra mambo azo sala na village wana. Village baby, village wana zaki ndenge comme sukote. Village baby ba doit ko da suzamba te, ba doit no torata maite, nzale koti na village, c'est grâce ya Tegra. Voyez que bon ma village wana des dogs. Le chien, bamboa, ba na kati ya théâtre. Très bien. Bazo détruire théâtre ba que Niamali desu
nyama aliaka lideso alaka na kati ya lideso ke bato baboma théâtre baza na biso kaka na théâtre bayebani badead dog bambwa oyo bazoboma théâtre. Voilà. Siko madame Belleville abebi sa vie moyen répondre yango vraiment eza te mpo na tala ete nayebi te alobeli ngo na sens nayebi te est ce que beveli bana zuma nayebi te zuma ye mo azwa éducation ya bana zuma ye mo atangisaka bana moto atangisaka bana na zuma mwa mike mike mama bato azosouffrir na ye mwa ba $20 azokende kofutela bana ya zuma classe. Zuma ye moko aza irresponsable aza responsable te ntango bayaka na tele koloba makambo mosusu bakontrolaka nini bayoloba oyo eza nsanse abebisa vie abebisa vie ya bana nini abebisa vie ya bana na ndenge nini eza buzoba Zuma ole azwa nakoba neti alandela nanu batampo oyo kobobima ye na libandi tampo na libandi tonton frère tampo na libandi ata yo moko tampo na libandi yo tala Zuma bien te yo tala Zuma bien te tampo na libandi Zuma batampo ezobima na libandi na libandi ya batampo ezobima produit eleki makasi oui yebi yango te mutu akota na gere oliaka mbongo baorphelin est-ce que ça normal oh asala mwa eloko moko boye kaka na otikala azoliaka mbongo baorphelin est-ce que ça normal nzambe akopambola ye te eza ya bato alandelaka kaka bapublicité baliso bazotindaka bambongo mpa na ye azoliaka baorphelin bambongo est-ce que ça normal est-ce que ça normal mutu abongo opambama bilamba batindela baorphelin zwi bilamba lopesi bana est-ce que c'est normal? Mais tonton Prince, pourquoi à chaque fois ils ont la raga? Parce que on a cité comment pourquoi à chaque fois ils ont la c'est toujours Zuma, Yagola, Miss Lolo, Barezi, Moura, Baron Nyon surtout c'est ba oleka pourquoi na ba émission na Baron Nyon surtout comme ya madame Belleville et sanga kate na mona na bango et ça ka dire quoi bata film des dogs basa ba des dogs ba chien yo dit ba on a français tokele la lingala bamboa très bien naloba yango ya nyonso lelo yo Zuma soka zozo moi 1 franc na IBA to na Kiti c'est grâce à Belleville mais est-ce que ça musala bien tout ça musala moko boye na plateau non soki ko critiquer Belleville critiquer na musala très bien critiquer Belleville na musala très bien Belleville est artiste, est star, tout ça. Koya kolobela ye, eza nango mabete, mais yaka ko critiquer na musala, net nga na critiquera Sila na musala. Très bien. Na koya jamais ko toucher Sila jamais. Sila c'est ma sœur. Très bien. Grande sœur na de longue date. Jamais. Mais Belleville sur fin de telle émission que nga na toucher Sila. On s'est pélaté. Même attends Belleville, même attends mona ye maman na ko pinga. Sila na problème ni. Très bien. Na problème ata sœur na nga lelo te tokabwani kaka par rapport ya musala ke nga aza na nga na Belleville nazo défendre ba valeur ya Belleville. Très bien. Voilà, merci beaucoup tonton Prince. Nathalie Yagola. Nathalie Yagola. Sotant Yagola ya roloba. Nathalie Yagola. Balora ba tubebi vie na été. Yagola la fille de chambre. Tonton Prince. Eh. Yo bien monté Yagola fille de chambre. Voilà communicatrice Yagola za fille de chambre. Yagola fille de chambre à salaka na 3 ce qui des hôtel na Matongé. Ba hôtel kolongolo n'était so bazongisier à salaka na 2 hôtels na Matongé. Ma juré. Ye mutu moko ça tonton Prince. Ça na hôtel ni balini. Fille de chambre Yagola. Bon marambo Yagola bimisaka soki ke yanani yo. Ya nani Ronel soki na grâce Luzolo. Ils ont un hôtel où? Est-ce que ça qui d'abord frère? Qu'est-ce qu'il y a créarat? Tant que grâce Luzolo, je crois grâce Luzolo to Ronel. Attends suko. Grâce Luzolo na Ronel. Attends susu moi à passer une journée tant susu na hôtel on a passé une journée. Suko yé à ça rani na hôtel voilà. À sa fille de chambre.
Maman ba déjà pembe. So ya ko lo mona ye Laura ndeti alo ba maman boye Laura za ba comment Laura za la preuve nango. Ayo lo ba keo Belvin na ba descendre de ça na ba orphelinat alokota ba sani alokota ba sani akenango alokota ngo wapi les questions talobi na na participant na ba descente belé ya Belvin na mona loko na salimate wana les questions muta azoba na très bien na participant na ba descente na participant na ba descente il y a les questions na participant na ba descente ya Belvin na mona na ba bloc wana te. Il n'y a pas la CPTL, il y a les questions à Nangamounae. Très bien. Alors, les questions à témoignage, il y a ma lame ou il y a Belleville. Et si on a les questions, il y a la plateforme à Belleville. Non, en tout cas, on a dit. Yo moko mutu na bibo na babakouk mais la plateau contre aux omayel était en contrôle en combo à Belleville. Très bien. En contrôle la propos moi ma besoin contre Belleville. Aux attends mayel était. Ko takeka la Belleville. Si la otinda bango. Si la mutatinda bango bo finga Belleville. Très bien. Pour ceux si la tinda bango te mais mambo finga Belleville si là. Peut-être apekisa bango. Nalobi apekisa bango po nini? Nalobi si la loba ke mutu wa mura ya mabe. Oh mais kanga ba tonton nga ba mura ba décarré. Bazawana ba tonton nga. Ba tonton. Si la tara amoura. Très bien. Si la tara ba yakola. Tant azo dédicacer bango na ba émission na ba film na ye. A dédicacer ba yakola ba mission lolo ba tendresse ba moura ba bango tout on a dédicacer bango par rapport pona ma finga. Très bien. Yango moningai na lo ba bata théâtre ba hypocrite. Très bien. Par rapport à nini? Théâtre autono sala kala. Oye na tournage je lobi ke muto so ka na film on tourner té. Pour ani eloko ne ko songa té. Ba esprit wana penda ke muto za na film o na tourner té. Siko batali siko yo na muto na to scénariste ba la zabité. Yo tourner té fanda. Ba blo on fait songa. Ba ma finga zo finga ma interne ba zo finga ka batu ya théâtre tongo midi pourquoi. Bino bozo ya ko yamba bango. Bino peka na ba tournage bozo zanga na bango, bozo jouer na bango. Pourquoi? Pour le ko ici là, et comme appelle que oui, muto yo ndeko na biso mo ba mobile, na otanga communauté po baboya ki to bon, humoriste. Na otanga communauté po comment? Ba communauté so tanga on chaîne rose un problème. Donc la biso humoriste auto ça spectacle na ba théâtre na poto. Ozo ba. So tient na miniature, ozu problème. Sur ce titre, comment nous avons problème? Sur la quatrième émission, nous avons comment nous avons problème. Nous avons capable de ça. Parce que peut-être que ça est bon. Il y a un lobby que si la mutatinda kabango ba finga ka Belleville. Ozo confirmer autant. Biso belva boya biso ma mission. Wana yebani. Belva boya ka biso ma mission. Yo mona te ba tout ba ka ba loba. Biso to fanda ra kimia. Po belva linga ka te. Belva boya kana kombo abara ba to no moni bazaba ndeko nanga ya théâtre. Très bien. Belva loba ngo tongo midi pourquoi? Ba to bozo mona bazaba ndeko nanga ya théâtre. Bon si la ka ba ndeko nanga ya théâtre. Très bien. Mais si la rosa a monté pour nous, que Belleville a dans le théâtre, si on a lelo c'est grâce à Belleville. Très bien. Pour Belleville, a un mentor, il y a Silla. Belleville a un mentor, il y a Silla. Belleville a le guide, a un guide, il y a Silla. Très bien. Si lelo aussi là, c'est grâce à Belleville. Pour Belleville, quand elle a coloté dans la maternité, il y a YouTube. Voilà. A bimi ça y est. A cela il y a une bonne déconner le là ça la bouille. Très bien. Mais pourquoi Kozong c'est la Belleville ma blog? Il y a une différence là que ça va. Biso doit continuer ça biso to ya fin natel. Mais biso to ya ko recadrer bango. Na ba propos na bango bayaka contre madame Belleville, contre l'artiste. Voilà. Pour baza on a pour la musala na biso. Mais ce que batu ya sila na sila baya ko bomaka théâtre ngo. Non. L'autre là ça va. Des deux gars ici là, deux sœurs rivales. Voilà. Sur Bino, n'a mis tout bon ami.
différence ya mai na mafuta moto ayebi cop oyo azwaki mbongo na ye ndenge mona bandeko na ye ya ntango na production yango oyo ezolakisa c'est ça. Voilà, tonton Prince, est-ce que lelo parce que tout le monde bandeko et bakouk ebele bakomi kwa vouloir papa Serge na papa Alain, est-ce que baza bien privé ya madame Belleville? Quand ça dara trop dans la Belleville ba attaquer. On m'a ligne dans la fiche car né au Monica na deux sœurs rivales. Ba oluka ba yele. OK. Mais so bokeba. Bokeba. So pas. Ya on dit oloba donc mutune on doit s'afficher na madame. Quand deba moniera la miniature bon. Na ben ngoki buisa pipa. Voilà. Oui, et voilà bena ya ku circuit ya buisa pipa. Voilà. Sinzuku toluka. Fine atre. Bayoka gu. Voilà, bayoka gu. Lelo mususu ba mona bena sikoyo Gatsby. OK. Gatsby boy dakosa boy Davinda boy Linda boy. Liwa. Voilà ma crise. Ah, merci beaucoup tonton. Siko, ngala sepe logo. Non sepe logo fo weka etola moni bona bi nzambe. Bozu bipoaga. Biso bali me wali. Ni ba jogo. Ba choquer. Ba bipoaga. Ba bipoaga. Dis-donc, dis-moi, vas-y, bipoaga. Vas-y, bipoaga. Dis-donc, joker. Hein? Vas-y, joker. Vas-y, bipoaga. Vas-y, bipoaga. Qu'est-ce qu'on a? Pas joker, voilà, comment on a. Vas-y, bipoaga. Banani. Vas-y, bipoaga. Banani. Bah, doit être à la bison. Voilà, merci beaucoup, tonton. Action. On s'en va pas. Différence c'est en là. Au moins la Belleville. D'ailleurs pardon balançant au penda. Au moins la Belleville. Alors bina, hein, balai. Nakibo moi si pe ah. Nakibo moi si pe nzoto makasi te nakibo moi si. Ozo si pete moi que c'est. Mais alors bina balai, na esprit te que oh fo na bina na esprit mo bona luka jo non. On s'en va pas. Ana na esprit wana te. Bona ndo bina l'espoir luka. Siko mo la mutu série ya ozo nager na 60 ans ozo lakisa batu mipende na yo. C'est différent c'est ngwala. On nage na 60 ans tonton. Oh bon mutu ala ba 50 ans on nage na 60 ans. Oh ça va. Na bien net ngai. Est-ce que ngana on nage na combien? Combien? Oh ngolo ke na 50 ans. Non, non, je crois qu'elle a 50 ans. Bon, je crois qu'elle a 60 ans. C'est bon, tonton Brel, c'est bon. C'est bon. Évitez comme il a fait. Mais ce que vous voulez, tonton fait un message. Tonton Kola. Il y a un Kola, bisous Tonton Kola. Problème est ça. Il y a un Kola, bisous Tonton Kola. Ce qu'on différence, c'est ça, Nini. Il y a un on a déjà 70, bisous. Il y a tout ça. Bon, si vous savez, voilà, l'homme Lukara pose pas Belleville et Simbate. Et Simbate, balé, Belleville, Abinara balé. Même si on tali na ba film ene mususu abana ipe ko bina balé pe la ba film ene mususu. So otali na ba blom so sala pe balata ba polo ya Belleville ba tobina ba balese Belleville
balé pe a copie na ye balé eza copie na ye botsaka te ko bolobi na sila boye biso to na nani la belle différence yango wana ezali ya mutu oyo akata loketo na ndenge oyo bakotia pe spectacle devant président de la République sans que mabe ezala na mutu azokata loketo na esprit kaka ke adwa mobali wana différence yango wana. Voilà, très aimé de vous savoir nombreux, de voir vos profils téléviseurs en train d'attendre cette émission. Nous sommes là, nous respectons ces rendez-vous. Voilà pourquoi nous vous disons un grand merci pour la fidélité et confiance au continent européen. Ça, on a 4 top marques officielles télévision. Chaîne moi, ça nous information après. Il y a un mois, il y a tonton Arissa pour nous gagner. Raison que nous que Awande et la adresse voilà pour nous. En tout cas, ceux qui n'ont pas besoin de s'abonner ou s'abonner. Et puis, quand on s'abonner, que vous avez cloche et notification pour on ça là que voilà, un grand merci à Deo Azana Sime Caméra. Et là, j'ai dit un grand merci à tonton Yamsi Yambe qui nous suit depuis sa résidence. Et sans oublier papa Franck Kitenge depuis Australie. Et là, je vois maman Renate Kitenge, la suprême, hein, depuis Australie. Voilà, en tout cas, avec beaucoup d'attention. Et là, j'ai dit un grand merci à la délicatesse existentielle, Madame Poutine de l'écriture. Poutine de l'écriture, ma belle vie, Oazolanda Biso, depuis Ndaguna, en tout cas, plein de spécial Nayo, Naibike, Ozolanda Biso, vraiment avec beaucoup d'attention. Et Batunion surtout, membres surtout à famille Libota, merci et belle plein en confiance pour plein en fidélité, où besoin continuer toujours à couper sa biso. Voilà, sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec Tonton Prince Luamba. Tonton Prince Auto mécanique ou bêta ma solo concernant l'actualité Nyon surtout en tout cas vous serez va sentir Nabino parce que il s'agit bien de Tonton Prince. Vous voyez bien il y a bêta arabe vérité il y a que tout droit. Voilà na osenga na deo afungola biso pour que ba internaute na biso ba mona invité na ngai lelo oyo aza juste à côté de moi qui je dis bonjour Tonton Prince. Bonjour Aris, bonjour na ba internaute tout. Oh bah mais ça n'a vraiment Rolanda Biso, on a vraiment Mazopora. Mazopora n'engezala on a respect à Batu Batala Biso, moi na Zara Boizate, bien na Tomboli. Merci na internet sur Rolanda Biso partout dans le monde, surtout abonner à la chaîne Abiso, Balanda Biso, famille Bota partout dans le monde. La bosse était basée à famille Bota Londres, la maman Chéra moi aussi. Maman Claudine Bokatola, maman José Lussadissou, maman Véronica, maman Chantal Mukendi, Nanouche Bongi, maman Aminata Toulomba, maman Rose, maman Doxul Kinga, vraiment belle ma tante Clémentine, mère double. Bonjour Bazi à Londres, à famille Bota. Quand à Londres, on a mon Adricha motomètre. Beba Zibeba, na Paris, na moni maman Sakina la grande H, maman Sakina. Quand on a Paris, on a moni papa Jean-Boud Mayembo Moté, mais maman Nas na Paris, bébé Chico mannequin y a monde, bébé Chico maman mannequin à monde. En Allemagne, maman Louise Chignor Nzambé, maman Allemagne. Na Kitasa maman Yvette, maman Yvette famille Bota Kitasa, et maman Gina Mabiala. Vraiment merci. Voilà, merci beaucoup Tonton Prince. Tonton Prince, quand on dit que la charité est bien ordonnée, commence par soi-même. Le 1er novembre. Le 1er novembre. Moi, octobre, moi, mon corps, to kangaki batu 4. Moi, octobre, moi, mon boy.
Madame Belleville, actualité qui anniversaire naé. Malgré l'anniversaire, je suis yaki wana. C'est pas mal. Bado forcer, bado forcer, mais si maté. Pour moi, octobre, ils déjà clôturé, ils déjà par rapport à anniversaire Madame Belleville. Tout côté novembre, le 1er novembre. En novembre, on a profité de l'occasion, on peut savoir joyeux anniversaire à Bat Oyo, fêter l'anniversaire à Bango, sincère condoléances dans ma famille, tout, on va être cher à Bango, sincère condoléances dans la famille, tout badi, tout badi, tout le monde a Bango, Mireille Sesem Baga, Pena, Dipine, on va faire la grand frère à Bango, na Potokuna, vraiment, famille Boteza, na Ponabino, Madame Belleville a présenté la condoléances dans la famille, il y a 7 bagarres, Mireille. Voilà, en tout cas, bah, sincère condoléances dans cette bagarre et puis Dipine. En tout cas, tout ça des cœurs en abino. Tu veux dire que beaucoup fait là, bateau on ira couper là, bah être cher, bah il passe sur un ligne salaire. En tout cas, on est des cœurs avec vous. Voilà, tonton Prince Blomba. Est-ce que bon, n'ayant pas côté moi on a mon à côté mi des mon ayo. Mon a dosé non mon moukier. To beta nano ndeka ba la charité bien ordonnée to beta nano masolo ya The Dog. Ouais, The Dog film moko bien 8e épisode de Kota Lobby. Le 9e épisode de Zokota déjà bientôt là na air toza déjà boy Karaté Zokota je crois dans 10 à 15 minutes c'est Zokota. The Dog batubo konda botala vraiment The Dog est un film qui toko écrit par Madame Belleville, réalisé par Madame Belleville, mise en scène Madame Belleville, au Poutine de l'écriture, au capi de l'écriture, puis la reine de l'écriture. Famille Bota, beaucoup dans la distraction, la communauté tout au Bolingaka, Moussala Auto Sala théâtre, Moussala Bisso, peut mourir à théâtre, internaute partout dans le monde, au Bolingaka théâtre. Bokene la chaîne où a référence à théâtre où a bongo Belleville TV. Bokene pena ko savourer ko consommer film na bino The Dog. Bo consommer bo partager bo liker bo commenter film The Dog. Famille Bota TikTok. Famille Bota ba page Famille Bota partout bo ça musala ndenge sengaka ya ko partager ya ko liker ya ko commenter les façon ya ko soutenir Madame Belleville. Na Candy Star film mbete et ali o pezo kende ki toko makasi film mbete ils na Candy Star bo partager ngoton bo tali The Dog na Belleville TV bo ye na Candy Star bo tali mbete bo bango so ezaka parler moko za maison moko za bella production na ba façon ya soutenir Madame Belleville ezalaka il y a côté na ba prière 9 de Côté, 9e épisode de Côté, il y a des dogs, il y a retenu la prière et surtout il y a consommer des produits au Yaya Telabiso. Tara Madame Belleville hier à Oumisarate. Des dogs aussi la qualité mais lundi film Moussou. Deux sœurs rivales. On a robé un qui bouille sans pipa. Voilà. Qui bouille sans pipa. Qui bouille sans pipa des sœurs rivales là mon disco trio. Kenny. Davina Apoa, Linda Coach. Voilà. Koto Gesho, Koto Pierrot. Tu as vu ce film, on a deux sœurs rivales et au Sougandeni. Parce que maintenant, on va avoir un rival. Voilà. Et vous voyez, dans la film. Ce qu'on a dit, c'est que Kenny, il y a un drapeau à Davina. Kenny pena est joué là, so tali Kenny, au moins la pena Davina la 4 wana. So la moi parce que Linda. Sur le trio, on a habitué, tu coach comme Madame Belleville, bat ba oloba. Biso te répondra ba tout cas la msala. Tu répondras ba tout cas la msala. Bon ça non c'est vraiment sala. Biso te répondra ba dans msala. Madame Belleville a internet, a yango cop, YouTube a yango cop. Elle a matalate, elle a soki mame belé te mais elle a cop. Il y a un moni hernion sur azarana pour nous satisfaire ba fan naie, ba mourir à théâtre, ba communauté tout au batal rabiso. Film deux sœurs rivales les ana, ba fan ya Linda Coach, ya Da Costa, ya Kenny, ya Davina, ya Pierrot, ya ba Gesho, ya Madame Belleville, ya ba tout dans la carte film là, boya vraiment lundi à 16h pour nous consommer film na bino deux sœurs rivales. Fiche on a déjà na monde déjà qui peleke César côté kuna. Voilà.
na fille Chouala ya Pambara qui peleke ce côté voilà parce qu'on est d'accord circuité d'abord on va qui bouissa pipa qui bouissa pipa boganga boloba toko bangate ah tokonyata bango. Voilà, merci beaucoup tonton Prince en tout cas. Voilà, merci beaucoup tonton Prince, merci en tout cas tout consommer film des dogs lelo 9e épisode écouti et les lundis tu reçois bisogno surtout DC rival en tout cas balobi wana eza ki bwisampi pendant tonton Prince a oti koloba en tout cas tenez-vous prêts, il y a ma bé vraiment isoya parce que biso toloba wane mingi na musala to dans attend ya ba mbwakela te voilà tonton Prince Luamba siko est-ce que au mobile c'est la biso mi démon na yo mi ange to bomba mo panzi te to ça na mi ange nyos tout est tonton Prince yo ngina mizaka mi ange mi démon nanga nyos tout mi ange dato solo yango to bani na makambo ba ya madame Belleville kaka ndenge ezalaka siko to kota na zone ya turbulence non na boy la mi démon namoi nanga mi démon bato bomona boye baza osepela permettre ka tokota esiko mazopreso elatami toko melongi toto edo na cache longola nde changer lo mosusu to bate mi démon on y va ya rubrique émission bon tokota na zone ya turbulence kali tokota biso azala te dans la turbulence voilà to sege ba sentir voilà bino na tuna banda bo sege ba sentir na bino tonton Prince. Est-ce que Madame Belleville a un bon théâtre à Congo Lélo Zoom à la télévision. Alors Madame Belleville a un bon théâtre à Congo. Alors Madame Belleville a baby c'est la même vie à Bana. La Bana nae. A baby c'est la nani Zoom. Vie à Bana ndemi. Bon on comprenait que soit le mot le bani par là mais monsieur Zali. Vie à Bana nae. Voilà. Voilà. C'est bébé ça vie à Bana ndemi. Ya on a bien compris que ces places on a message des agis. Na mo pe na vanda na ngana na se poser ba question belé peut-être bino boza ba to boîte bokanga mana Madame Belleville boye ba vie yango ya bana ya Zuma o Madame Belleville baby senaki ezagi ni. Zuma à moi on a besoin de théâtre. Très bien. Zuma o to cadre na théâtre, to encadrer na théâtre. Zuma o to la kisi théâtre. Très bien. O na rolo ba que pas Belleville za koko ya Belleville na théâtre. Zuma Outa pas Tommy le Défendeur, réalisateur il y a Belleville TV. Tommy le Défendeur. Zuma Moutalaxi théâtre Tommy le Défendeur. Très bien. Ça a joué dans la tabaniforme, on a bleu blanc, on a coupé, on a joué, on a théâtre, tout ça. C'est papa naïe na théâtre, c'est Tommy le Défendeur. So ngai pa na Zuma za Koko il y a Belleville. Na quel âge on a un théâtre? Théâtre Mutazo Bomango est assis là. N'a pas à ce qu'on différence. N'a pas à ce qu'on différence. Mutabongi si théâtre, mutabomi théâtre. Théâtre c'est sur la valeur T. Voilà. Théâtre c'est sur la valeur T. Théâtre oyo batumsu batika kiango. Pour les sur la valeur T, les sur la mbongo T, ils avaient pas système en botalikasu. Belleville aya longola théâtre na place où ekomaki. Belleville appelle ça théâtre valeur. Dans le monde on a côté Belleville appelle ça théâtre valeur. Belleville a salu que bande connaît belé et à théâtre ba fongolisa ba chaîne. Belleville bande que belé ba fongolisa ba chaîne boy les ba conseil il y a Belleville. Belleville tangu sila atikaka théâtre Belleville mutazongi ça sila na théâtre. Belleville a vu sila a fongoli si la chaîne fongoli sa chaîne Belleville a vu apparemment chaîne wana Belleville a orienté sila ndenge nini ba dirijaka oso opanga siko Belleville a bomi théâtre wapi si lelo théâtre ezo vivre grâce à Belleville oh lelo to tolo ba des dog ezo sila lelo toza vendredi sila samedi lundi film ya mususu ebimi deux sœurs rivales
oyo lelo Bellevue a sali effort que théâtre autant nous la qualité à ma bé Bellevue a sali effort que théâtre comme la qualité à bien ba mituka ya bien bandaku ya bien ba réalisation eza bien a sali effort que théâtre comme to so to la pe ba film na Niger ba ivoirien to mo la ga wina film na biso changement pe koti très bien. Si l'andé mutaboma théâtre, si l'andé abomi azoboma te abomi te mais si l'andé azoluka boma théâtre na batulwa ya bazuma wana. Batulwa ya bagola wana. Batulkola ya barezi, ya ba Malika, ya ba tendresse, ya ba Miss Lolo ya bana bangonde batu ya sila, ne longo ya sila nde bazoluka ba boma théâtre. Très bien. Na tala ba commentaire na bango. Les bateaux ya bakouk oyo ba raisonna bien batala ba commentaire na bango ne bazo reprocher bango na ba émission ya salité bazo salaka na ba kombo ya bateau oyo ba ezanga tina ole ba sala promotion so à côté ba chaîne na bango ba mona ba commentaire ya ba bakouk ba telemela bango. Est-ce que Zuma rolo ba que Bellevue bo théâtre Zuma oyo Bellevue no tena film Zuma no lo bela Bellevue te Zuma lobela sila tiré na film. Parce que théâtre on va voir. C'est si l'andé muta bo théâtre il faut dans la clair. Si l'andé bo théâtre, on a donc ça ba tout que ba des doc na théâtre ba ali. Ba des doc na théâtre ba ali o ba za na pona ko luka ko bo théâtre. Mais total na film des doc comme Tegra, mambo zo sala, Tegra mambo zo sala na village wana. Village baby village wana zaki ndenge comme sukote village baby bato ko kota suzamba te bato ko torata maite nzale koti na village c'est grâce ya Tegra voyez ko boma village wana des dogs le chien bamboa ba na kati ya théâtre très bien bazo détruire théâtre ba ke nyamali desu nyama wali ya desu la kati ya desu ke bato ba théâtre bazala biso ka na théâtre. Bayebani, ba dead dog, ba mboua, oh bazo boma théâtre. Voilà. Sur Madame Bellevue, a bébé sa vie a, moi répondre en gros vraiment ça pour la télé, t'es à l'obélo dans le sens, habité. Est-ce que Bellevue ba na Zuma? D'habiter. Zuma et moi dans l'éducation ba né. Zuma et moi tant que ça ba né. Moutatangisa bana Zuma moi mike maman là maman va dazo souffrir na moi $20 donc na foot là bana ya Zuma classe. Zuma est mort irresponsable. À ça responsabilité. Voilà. Tant ba la télé ko lo ba mamsusu ba contrôler ni ba lo ba. Oyo bozo eza sensé o abebi sa fille ba abebi sa fille ba ni. Abebi sa fille ba na ndenge ni. Eza musoba. Zuma olazwa azwa na roba ntini. Alors, on a un tampon qui est na libandi. Tampon na libandi, tonton frère. Tampon na libandi, atayo moko. Tampon na libandi. Yo tala Zuma bien te, hein? Yo tala Zuma bien te, hein? Tampon na libandi. Zuma ba tampon zo bimé na libandi. Na libandi ba tampon zo bimé produit les gars makasi. Oui, il est bien monté. T'es en train de la monnaie non. Moutou, à côté na gère au lier à mbonga ba orphelin. Est-ce que c'est normal? On est en ndeni toto. Oh, asala mo lo mo boyo ni ga na tira. Ba azo lier à mbonga ba orphelin. Est-ce que c'est normal? Nzamba ko pambola yete. Et c'est abatou. Soit à l'andela ba publicité ba so bazo tina ba mbongo pa na ye, azo lier à orphelin ba mbongo. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? OK. Mtabonga opamba. Bilamba batinela ba orphelin zu bilamba lo pesi ba non. Est-ce que c'est normal? Mais tonton Prince, pourquoi à chaque fois ils la raga? Parce que on a cité ba comment pourquoi à chaque fois ils la c'est toujours Zuma, Yagola, Miss Lolo, Barezi, Moura, bango nyonso tous ces ba oleka. Pourquoi na ba émission na bango nyonso tout comme ya Madame Bellevue et sanga kati na mona na bango. Et ça ka dire quoi? Bata film des dogs. Bata ba des dogs. Ba chien. Yo dit ba on a français. Toke la lingala. Bamboa. Très bien.
naloba yango yer nyonso lelo yo Zuma soka zozo moi un fois na IBA to na Ekiti c'est grâce à Belleville. Mais est-ce que ça musala bien tout ça musala moko boye na plateau non soki ko critiquer Belleville critiquer na musala très bien critiquer Belleville na musala très bien Belleville da artiste da star tout ça koya kolobela ye eza nango mabe te mais yaka ko critiquer na musala neti nga na critiquera Sila na musala très bien nakoya jamais ko toucher Sila jamais Sila c'est ma sœur grande sœur nanga de longue date jamais mais Belleville sur fan na télé mission que nga na toucher Sila on s'est pélaté même attends Belleville même attends mona ye mama na ko finga Sila na problème ni très bien na problème ata sœur nanga lelo te tokabwani kaka par rapport ya musala ke nga aza nanga na Belleville nazo défendre ba valeur ya Belleville nako yela kota na toucher famille bisalu te jamais l'éducation nanga nako toucher famille bisalu te nako ya jamais Belleville ko sepelate même nga na éducation nanga jamais mais bango bayaka koluka ko finga ko toucher boya ko critiquer Belleville na musala par rapport ya musala que Belleville musala na mabe boye tout ça on est normal mais ya ko toucher ba blo mo boye au moins te bo sa musala mo sou bien te malgré bo liambongo ya Belleville mais na ndenge ya mabe bazo zo ba mbongo c'est grâce ya komba Belleville lelo Belleville comment revenir na bango akoma YouTube studio na bango o tout ba ko tala revenu c'est bon ekota combien ambongo ekoti bwe ba ça va to les sous lobi to finga ye pombo ngai bakisama to les sous lobi to finga ye karma existe voilà les karma existent très bien voilà merci beaucoup tonton Prince Nathalie Yagola Nathalie Yagola surtout Yagola ya roloba Nathalie Yagola Balora ba tu vas vivre na été. Yagola la fille de chambre. Tonton Prince. Eh. Yo bien monté Yagola la fille de chambre. Voilà communicatrice Yagola la fille de chambre. Yagola fille de chambre à sala na trois ce qui des hôtel na Matongé. Ba hôtel kolongolo était so bazongisier à sala na deux hôtels na Matongé. Ma juré. Yi mutu moko ça tonton Prince. Ça na hôtel ni balini. Fille de chambre Yagola. Bon marambo Yagola bimisaka soki ke ya nani yo. Ya nani Ronel soki na grâce Luzolo. Ils ont hôtel wa. Est-ce que ça qui d'abord frère? Qu'est-ce qu'il y a créarat? Tant que grâce Luzolo, je crois grâce Luzolo to Ronel. Aka tam suko. Il y a grâce Luzolo na Ronel. Aka tam susu moi a passé une journée tam su na hôtel on a passé une journée. Suko yé asaka ni na hôtel wala. À sa fille de chambre. Maman le balisé pembe. Parce que Yagola au monde yé, le roi ndeti, alors maman boue, le roi za comment? Le roi za la preuve finango. Ayo lo bakeo, Belleville na ba descendre de ça na ba orphelinat, alors kota ba sani, alors ba sani akenango. Alors kota ngo wapi? Les questions talobi na participant na ba descente belé à Belleville, na mona lo kwa sali matin. Voilà les questions. Les questions muta azoba né? Très bien. Na participant na ba descente. Na participant na ba descente. Il y a les questions na participant na ba descente ya Belleville na mona na ba bloc wana te. Il n'y a pas la CPTL, il y a les questions à Nangamounae. Très bien. Alors, les questions à témoignage, il y a ma lame ou il y a Belleville. Et si on a les questions, il y a un plateau à Belleville. Non, en tout cas, on a dit. Yo moko mutu na bi bo na ba cook mais na plateau contraire. Bozoma yelete. A contrôle na combo ya Belleville. Très bien. A contrôle ba propos moi ma be ozolo ba contre Belleville. Ozata ma yelete. C'est Yagola na ba preuve au Belleville le contre ba sani. Ya fait pas que n'angwa. Likama mikuwa. Oh mikuwa. Wala dai ba bloko o Yagola a Montaki. Ya mikuwa. Pour mama mikuwa ngo ele kaka bo lokuta. Très bien. Ba yeso so o basani yango ko tanga zora. Basani yango pa ke nango wapi. Ai do sukola. Ba zazu basani yango ya ba ofele. Ai do sula. Kozanga mayele. Kozanga mayele be mbamba wa lo bate bayaka na ba mission na ba plateau basala ni promotion ya artiste na bango ni promotion ba film na bango bayaka ko takeka la Belleville
sila otinda bango sila muta tinda bango bo finga belle vie très bien poso sila tinda bango te mais mambo finga belle vie sila peut-être apekisa bango nalobi apekisa bango po nini nalobi sila loba ke mutu wa mura ya mabe oh mekanga ba tonton nga ba mura ba décarré bazawana ba tonton nga ba tonton siko sila tara mura très bien sila tara ba yakola tanga zo dédicacer bango na ba émission na ba film na ye a dédicacer ba yagola ba miss lolo ba tendresse ba mura bango tout on a dédicacer bango par rapport pona ma finga très bien yango moningai na lo ba bata théâtre ba hypocrite très bien par rapport à nini théâtre to no sala kala o ina tournage lobi ke muto so ka na film on tourner te pour ani lo ko le ko songa te esprit wana penda ke mutu aza na film oyo na tourner te siko batali siko yo na mutu na to scénariste balazabi te yo tourner te fanda bablo wana fait songa ba ma finga zo finga na internet ba zo finga ba tu ya théâtre tongo midi pourquoi bino bozo yaka koyamba bango bino pe kala ba tournage bozo na bango bozo jouer na bango pourquoi pour le ko esila et comme appela que oui mutu yo ndeko na biso moko ya mobali na otanga communauté po baboya gitu bon humoriste na otanga communauté po comment ba communauté so tenga chaîne no rose problème ndeko na biso humoriste to ça spectacle na ba théâtre na poto ozoba soko tie na miniature ozu problème soko tie titre comme on ozu problème so na 4 émission no tangi comme on ozu problème ndenge pe ndeko na biso kapanga sala bata théâtre pe basala biloko bongo tout à ce que bango bato bayaka na mafinga bakovivre comment bakovivre comment babiloko na fo ezongaka ya kofrappe namoni android ya studio android auti obimisa papier art soki zoom azali na tournage soki aye zoom aza na tournage batterie et en charge te fait carte et côté la caméra te mais ça dit quoi est-ce que bango baza na monopole to droit ya Android bravo ya robot ya yango na lobi ke sila muta tindaka bango bafingaka belle vie ozo confirmer autant biso belva boya biso ma mission wana yebani belva boya ka biso na mission yo mona te ba tout ba ka baloba biso to fanda ka kimia po belva lingaka te belva boya kana kombo abaka bato wana moni bazaba ndeko nanga ya théâtre très bien belva lo bango tongo midi pourquoi bato abo mona bazaba ndeko nanga ya théâtre bon tila ka ba ndeko nanga ya théâtre très bien mais si la rosa ngote poane que Belleville dans ndeko nanga théâtre sur nga za lelo c'est grâce ya Belleville très bien pour Belleville aza mentor ya sila Belleville aza mentor ya sila Belleville aza le guide aza pena guide ya sila très bien sur lelo yo sila c'est grâce ya Belleville pour Belleville kangela ka makolote na maternité ya YouTube voilà abimisa ye asala ke pon ndeko ne lelo azala boy mais siko pourquoi kozongisa la Belleville ba bloka bo yango différence to la kisabango biso to continuer musa biso to yaka kofinga te mais biso to yaka kaka ko recadrer bango na ba propos na bango bayaka contre madame Belleville contre ba artiste voilà o baza na pona musala na biso boyena ba propos ya mabe to ko recadrer bango depuis la banana insulte za te na zo recadrer bango ndé très bien par rapport ba propos na bango très bien to tila bango tante nga dans 27 ans lelo na théâtre depuis 97 bango bayebi ndenge biso tomona bapasi ya bamakolo basuma bamo basala ngo te tobeta bamakolo borepeta bosali ba 3 ans boleka na tv te basala ngo te biso tomoni pasi na bathéâtre oyo mais ceque bato ya sila na sila baya kobomaka théâtre yango non yango tolekisa bango des dogs et sila 2 sœurs rivales voilà siko bino na miso bwana nini différence ya mai na mafuta muto ayebi cop oyo azwaki mbongo na ye ndenge mona bandeko na ye ya ntango na production yango oyo ezolakisa c'est ça voilà tonton Prince est-ce que lelo parce que tomoni bandeko bacook ebele bakomi kwa vouloir papa Serge
na papa Alain. Est-ce que baza bien privé ya Madame Belleville? Donc mutu oyo ko s'afficher et pas ya Madame Belleville, des fois comme cible peut-être ya baba. Baza bien privé à Madame Belleville. Baba artiste baza libre à retourner. Voilà. Place tout va bien à bango qui na retourner. Voilà. Papa Alain pas Serge so hôtel bango. Tout film scénariste Samuel Muto face à la ba bien à bango qui na retourner. Très bien. Ozoban mais baza na kati ya bela production. Très bien. Ko papa la za raccord kuna. Ozoban bango da rara baby que papa Alain to Serge venam so Serge Dino baza na Madame Belleville. Ba yaka faut attaquer. To gesho nganga spawn azara trop na Belleville ba attaquer. D'accord, ça azara trop na Belleville ba attaquer. On moni ligne dans la fiche car ne moni kana deux sœurs rivales. Ba oluka ba yele. OK. Mais ce que ba. Bokeba. So pas. Ya wala uti oloba donc mutu ne to ko s'afficher na Madame. Quand deba moni la miniature bon. Na be ngoki buisa pipa. Voilà. Oui, voilà bena ya ku circuit ya ki buisa pipa. Voilà. Sinzuku toluka. Pine atre. Bayoka gu. Voilà, bayoka gu. Eloba tonton. Lelo mususu ba mona blanche ko Gatsby. OK. Gatsby boy dako sa boy, Davinda boy, Linda boy. Liwa. Voilà ma crise. Merci beaucoup tonton. Tiko, gala se pe logo. Non se pe logo fo weka etola moni mo la bi Nzambe. Bozu bi poaga. Biso allez mais on est. Ni ba jogo. Dis ba choquer. Ba bi poaga. Ba bi poaga. Disons ba choquer. Ba bi poaga. Ai, ba bi poaga. Disons ba choquer. Hein? Tu dis ba choquer. Ba bi poaga. Ya ona vitu ba choquer. Ba bi poaga. Qu'est-ce qu'on a ba choquer wana ngamba wana. Ba bi poaga. Banani. Baba zuba bipoka. Banani. Ba doit la biso. Voilà, merci beaucoup tonton Kweza Moni. Réalisateur de ça la Jacine, invité un message par rapport à Bayoka Gou. Message par rapport à Selon ta ce Linda n'est joué dans film wana. Pour Linda ndo rêver Belleville TV. Akuté non aussi. Linda ndo la nzala fort place à Zaki. Au moins na moi moko la film moko. OK. Souci il faut pena tunaka. Sikoyo. Abe sikoyo na ba tête de sœur rival la parce yena Davina. To yena Kenny. Très bien. Na yebate. Voilà. Tonton Prince, rapidement to chiter na moni question moko yelinga. Vous critiquez qui Madame Fila, vous critiquez hier, Azobina, Azobina, vous savez, les noms, vous avez une vidéo à Madame Belleville, Azobina. Ouais, vidéo. Mais ça, la vidéo. Déjà, balancer les bisous. Vous pouvez avoir une vidéo. Ah, balancer les bisous. Azobina va danser la balai. Vous pouvez avoir une vidéo. Voilà. Monsieur, tu as ma réponse. Voilà. Sikoyo botala. Baba mona déjà kuna. Kola. Et lamba bien pour la bien ateluni naye foulard naye abina ne bien balé. Très bien. Balé. Na rappeler na batu Madame Belva bina balé et pas ya Solange. Abina balé et pas ya Solange. Très bien. Poko longwa naye na nouvelle vague à travailler et pas ya Solange na groupe ya Solange abina balé kuna pas ya Solange. Très bien. C'est eux da balé o bomona be muchopi wana bomona muchopi ozi muchopi ba bina la défoité na moni kuna so na moni mususu na moni film obi wana c'est baza abina balé so tali ndenga obina balé na sila tanga kata luketo ya différent ozo comprendre différence c'est ngwana bomona Belleville Dès pardon balançant au pénal. Au moins on a Belleville. Alors bina, hein, balai. Naki bon moi si peu hein. Naki bon moi si peu. Nous autres ma case c'était naki bon moi si. Aujourd'hui si pète moi que c'est. Mais alors bina balai, n'esprit que oh faut na bina, n'esprit moi bona lugajo non.
Ozo pas. Ana na esprit wana te. Sikomo la mutu seri ya ozo nager na 60 ans, ozo la kisabatu mipende na yo. C'est différent si angwala. On a à 60 ans, tonton. Oh, bon, mutu la ba 55 ans, on a à 60 ans. Oh, ça va. Na bien net singai. Est-ce que ngala on a à combien? Combien? Oh, ngolo ke na 50 ans. Non, on a 50 ans. Bon, on a 60 ans. C'est bon, tonton frère. C'est bon. C'est bon. Évitez comme une affaire. Mais ce que vous voulez lire. On fait un message. Toto kola. Hier do kola, biso pe do kola. Problème est ça. O yebite ya kola biso do kola. Ce que différence c'est ça nini? Yeb ta on a ba 70 biso ya tout ça. Botika bloko ça voilà, bloko luka rapport pas Belleville et Simbate. Et Simbate balé Belleville abina balé. Même so tali na ba film ene mususu abana pe ko bina balé pe la ba film ene mususu. So tali na ba bloko so sala pe. Balata ba polo ya Belleville, ba to bina ba balé c'est Belleville, balé pe a cop na ye. Balé eza cop na ye. Botsara te ko e bolobina si la bo biso to na ni la Belleville différence yango wana ezali. Ya mutu akata loketo na ndenge ya o ba rotse pe spectacle devant président de la République sans que ma bezala na mutu akata loketo na esprit que ado mobile wana différence yango wana. Voilà, merci beaucoup tonton. Moi message yango wana kaka. Message yani. Yasuka. Message à Souka Linda dans la carte de deux sœurs rivales. Voilà. Linda ego silande nini. Affaire. Ah. Affaire. Ego ande nini. Deux sœurs rivales. Voilà. Et Zoyara. Voilà. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à Deo qui était derrière la caméra et sans oublier tonton Yam Fiambe, tonton Tadi Ngalaba, Bayoka Bou, tonton Tadi, tonton Moundir Ba, plein de social à toi et papa Francky Tengue. Pardon, namoni émission ya Zuma. Vidéo mo ya Madame Belvina Mdirba. Ils arrivent soirée moi Madame Belvina qui est invitée. Madame Belvina a été invitée. Dans la soirée, tonton Jacob est qui. Dans la soirée, moi, a été invité. Na Tali Salabino. Madame Belville sortit de Nyon Stou. So bo habité. Et a contrôlé. Perenio peut ça les mara. Na sorti na. Madame Belville place hier senga kende. Il faut azalana ba communicateur na to moko to mi balé to mi satu. Pour azan artiste, azan star. Voilà. Il faut pas manager na azala, il faut pas tam so attaché de presse na azala. C'est place sous azala. Aroza te ke non. Il faut Modiba d'ailleurs est mort à te. C'est-à-dire pas Zalagi. Sur place c'est-à-dire Zalagi ba monité. Vous pas. Madame Belville place sous Zalara. Il faut azana batunaye. Et zandenge artiste atambolara. Artiste atambolara place il faut batuner pe bazala. Communicateur ne peut pas zala. Pour et reçoit interview moro boé. Message moro boé. Communicateur n'est pas attaché de presse non. Interview faut ça lango boé. Message au repasser té. To madame Belville le message moro boé. Communicateur na yé, ba communicateur ne to attaché de presse ne demain. À mon que message wana iro le katé. ABC ba to interview ABC ba non. Aux Hollanda. Voilà. Ba ABC ba non. Message o bo kata ngo le kisango te. Très bien. Et ça bon mon toi d'artiste o aza déjà la mambelé. Il faut ada la partant que ne ada na pas communicateur ne o peut ba repasser message. C'est ça. Bon ya ba mambozo ça là. Voilà. Bon ga coup. Voilà. Émission Sili, tu prochainement numéro 1. Au revoir.